nalamuki na pongi ngai nalamuki na pongi nakuti na miso na ngai tondi pinzoli souffrance nyongi nzoto perturbe molimo ya central bus ngai nalamuki na pongi nakuti na miso na ngai tondi pinzoli souffrance nyongi nzoto perturbe molimo ezali ndoto te masolo te réalité ya vinanga pasi ya bolingo ndeti zemi nanyakotele malobaka memela yo ndakokoba epeli moto aziki emei Elvis Sugar bacholi ngai bashara suse yibinga nzoto po moto asekirizaka nga kena ye atiki nga mokonesanga ata mawa te bolingo nalonaki nakomi obuka liwa Elvis Sugar na sambwe mama soke nawe oyebakeza pona munanga ngai bolingo nalandaki ye esukelinga mabe nasala boni ye soki babandelaka mokili na ndimi nazonga na famille Elvis Sugar atako moita mvula na ndimi bapasa souffrance ya lolango. Salut fidèles internautes, vous me suivez partout dans le monde, nous sommes bel et bien sur clebois.com, la chaîne d'actualité et d'information. Un réel plaisir de vous savoir très nombreux en train d'attendre cette belle émission. Enfin, Prince Bakali est là pour vous informer, raison pour laquelle je suis descendu sur le terrain, recevoir les artistes et les musiciens Ferregola, Jésus des Nias, avec cet artiste ministre Gianni Pacha, ensemble avec son collègue. On va en parler concernant la musique de Ferregola, Jésus des Nias, parce que ça fait un bon temps. Les artistes et musiciens de Ferregola ne passaient pas dans l'espace médiatique, mais je suis là avec eux pour faire parler aussi et concernant l'actualité de Ferregola ainsi que d'autres actualités qui nous attendent. Mais au moins, avant d'y arriver là, laisse-moi remercier les patrons de cette grande chaîne YouTube informative, clebois.com, de la nation Tonton Bana. Merci beaucoup à toi, puis tu m'as boss Lady. Et je m'en vais très vite remercier Herman Amporio, garçon slim. Et merci à la prise de vie, Francis Walla Walla. Et je remercie infiniment Yaouli Moucheni via Petinaye, l'éternel code mondial, le seul et l'unique code Yamboka. Merci. Dieu m'a béni, il m'a donné Raoul Boukamou, mais c'est les Français. Motonanzame, merci beaucoup. Et Yannico Kola, de Panama, patron des patrons, Vicky Melani, papa na Kimberly, Miyake Beverly, maître novice Biongo, Nakati à Paris, Wana papa na Nouchka. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit tantôt, fidèles internautes, je reçois pour vous Gianni Pacha, à qui je les salue déjà. Bonsoir, Gianni. Oui, bonsoir, Prince. Et on a profité de saluer internet tout. Les fans, les padres, les soldats, les Gianni Pacha, les chantiers santé quoi. Donc, les maître Christian Bopate, Fortuné Massamba, les rois lions, il y a lobby qui est ce que je me bats Sika, il y a Kalabako Marakala quoi. Donc, non, Fortuné Massamba, émission de Dieu en gros quoi. Donc, Tara yo les rois lions. Et dans cette émission, j'avais bien voulu souligner une chose, polémique et divertissement. Bissoba Congolais, tout le monde polémique mouké. Prince Bakali, on a une identité, mais une polémique loyale, une polémique, moi, il y a une sanité. Gianni Pacha, comme nous l'avons qui est un peu moins rare dans l'espace médiatique. Maintenant, là, bozongi émission, programme, il y a mouvement, il y a parce que Binoba a fait identité, ils ont la chant, la danse, mais avant, qui est au côté dans l'Oyembo, programme, il y a mouvement, ouais, programme, il y a mouvement. Tous en a répétition et puis tous en studio de travailler. Tous en kin bafan na biso tout boze la qu'est-ce que une première soin zoya. Donc boze la dessus télé padre mais ça on peut ça une belle mélodie, boze ba parole bien, bon bino mon boyo galito ina bino vraiment et ça donc na habité quoi. Na habité bon mais ça d'accord comme belle mélodie, ba belle chanson donc boze avant mettez mon kita to préparer disque na biso première soin. Et à part ça, en avril, à Angola,
donc boze la biso vraiment donc tozoya balilimbo El Madre balaskoni mbunza malgré za suna Luanda te ba Peggy Jonker ba Héritier Mobiala donc boze la biso lilimbo El Madre donc tozoya Luanda donc en avril déjà début avril on a déjà en Angola quoi. Avril bozali en Angola, activité sont normalement ba répétition, mais au moins tout côté maman na kata maman na likamo parce que ça préoccupation ya bato aussi également, ça fait un bail bon dans monde na lisouté orchestre ça fait concurrence. Oui, zalaki na yango, c'est comme si bo la lisi makambo kaka boy, qu'est-ce qui se passe encore? Non, to la lisi makambo te. Tu es en studio, tu préparer des disques, donc tu as des dérangements, tu as des distractions, donc tu travailles vraiment des disques, tu as des OCP, là, tu as vraiment des mais Moussala on est bela hypnopé parce que orchestre a fait ça orchestre autour botamate ça orchestre kala ou ça non génération belé peut-être bazoa gouya ça l'orchestre à partir ba Ferry wana Ferry azala soit dans studio toujours capé bon mama kelele wana mo ben information na bino et mo boli kana ba TV bolo solo là mais ces derniers t'as supprimer en qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que vous avez à disposition wana? Ouais Mikolo vraiment tout stopper énormément d'émissions et puis mambo ya ba même émission internet boy même émission à la télé na ma chaîne télévision na biso donc tu stoppa kango siko to zongelinde ngo moni mo calme on a merci beaucoup na éviter ADG Galiano so na lobi mabe quoi. Merci beaucoup. Alors comme c'est un artiste musicien chanteur aussi également il faut ça là-bas preuve bon comprendre qu'il y a mis Gianni Pacha parce que moi j'aime cet artiste musicien. Ouais. J'ai eu à le courtoyer, j'ai eu à passer dans ma séance répétitive na bango franchement c'est un artiste complet et la fois passée je l'avais reçu toujours na clebois.com bato ba benga inga mingi alors plaisir oazo salango particulièrement na de la nation tonton banda les patrons de cette grande chaîne YouTube informative clebois.com pichumanga ya boss lady plaisir na oyango yo son éminence Jean-Pierre Kunda na kati à Paris wana mon côté son éminence Jean-Pierre Kunda et puis Evaris Abdallah ma vie na kati à Los Angeles les États-Unis où ils a plaisir na yo ainsi que mon ami Kenny Mbumba arme lourd Gianni Pacha aussi la plaisir na batonio partout dans le monde parce que voix na yo mélancolique wana et ça la moi plaisir na benga il fallait benga Pacha benga otuna ngai banini komelinga eloko liboso yebanga basalanga pona yo eloko liboso yeba notia ndombe bakelanga pona yo soki kokwa solula ya yempaka boni boninga jenete bolingwe betinga kisambeti kobo alino matumona eske zayo osali boye notindo pe eske zayo osali boye anelka eske zayo Galiano ADGC eske zayo BM Bernadette Masengu eske zayo moto saliboye Gianni Pacha mon bébé sakanela ngaye mama nasala ninyango nga Pacha nalingi mosala me bato mokili balingi bakabolanga na le padre po nini mwana ya bato nzambe ayebi motema na ngai na sambelaka lobi nazala moto monene pembe na le padre botikanga na fanda na sala muziki distraction na boyi noti ya ndombe kutwa ayebi ngai benga Pacha benga 081 39 18 555 pardon 551 benga otuna ngai banini komelinga eloko liboso yebanga basalanga pona yo eloko liboso yeba Gianni Pacha bakelanga pona yo soki kokwa zolula ya yempaka boni boninga jenete mama
nganga otuna ngai baninye komelinga eloko liboso oyeba Jésus matsere ya bolingo yango basalela kaka mbongo po yango yebomaka bato botolembaka bolingo te jilisa bananga soki koko azolula ya yembaka pwanga nasanga kolula molonga amura yembisinga nzembwa babebe ya nike kaenga do 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 mama na do do yeah mama na do do bebe nanga bo mwana alobaki akobala ngai alors merci beaucoup Tommy Patron muto apesa ngayiki muto apesa ngayiki famina munu nkezwa kave muto apesa ngayiki mama na munu mugati bilanga papa na munu mugati mbila muto apesa ngayiki kolela na mai na miso pinzali na ngai mona na kateo esali banzela na mata malokola kutabeka te fe ngaye rebi loko na kitoko Gianni Pacha, en tout cas franchement il mérite des applaudissements. Franchement nous sommes ici au salon en train de et là on a kaka non non on peut s'engager chagrin moko non muto apesa ngayiki famina munu kezwa kave muto ape non non on peut s'engager famina ngezwa kati voilà ce qu'on a dit Congo ya l'état muto apesa ngayiki famina munu ngezwa kave muto apesa ngayiki papa na munu mukati bilanga mama na munu mukati mbila muto apesa ngayiki kolela na mai na miso binzali na ngai mona na kateo esali banzela na mata malokola kutabeka te fe ngai le padri biloko nyonso tout s'il te plaît zela s'il te plaît biloko nyonso elle s'appelle Arlette Moindo aloba na bango ayebisanga bolingo esengaka de personnes oya yo bolingo kopesanga ye ya multicolore trop de jours inférieurs de l'estage et pourtant bolingo esengaka fidélité système ya mwana bo continuer à oza batu bala un problème na batu boninga polémique te boninga oza ba ministère ya batu non moni pena biso pena ko les padres qui sont polémiques donc tout ça les missions mon pena ba beti na yembi batu ba comprendre donc mon ba polémique on a tout tika on a tout ça non musique nous ça non chose à musique tu comprends donc dina fandi awa na sokoli mai nanga na chiba didas nanga bona ba Nike na sina makolo na fandi ate pona tanga kombo intel donc dina zawa na lobela o etaliga les padres na mamna biso ba soldat na ba petit na donc mamna no ba soldat na mais au moins na kato parole te o yebi ke bo uto za misa maison mère biso do yebi ke non maison mère ndé pépinière ni andor za la bino so ba misa ba longo que ça fait ba ndor que maison mère mais ces derniers temps to moni un artiste musicien fier aussi limousine a outi maison mère ailleurs que c'est la bino na loko no lo ba wana te parce que yo mo do comprendre que il paraît ba ndoko lo ba pépinière za biso il paraît wa yo mo yo yebaki olobi ke il paraît te olobi yebaki donc on est au Yébaki donner le on contredire yoté donc soyez le bienvenu Ferrari limousine musala kitoko ayepa na biso mbala moko makambo makamuni na zwa dia makamba beta na équipe nationale lukai na lobi boy na fandia wa te pona tanga kombo orchestre mususu tengani na tangi na beta na équipe nationale to beta to bo mama musique ko mama bale équipe nationale na mode ya toto za na anglais ya musique na anglais musique équipe nationale ils ont raté maison mère royaume tolobi mais ngana otanga ba kombo ba orchestre mususu te biso ba pekisi biso mamba ba orchestre mususu ba pekisi biso mamba ko sa ba polémique biso ezande beta toyemba tolobeli ba egomia ko zo ba misé ba musicien est-ce que ndeza boy to benga to sala ba testo yaka na orchestre na biso to sala no wana misa père na biso pourquoi papa nanga est-ce que na bia mambolo be faire dans yemo na outer orchestre ni avant aya na orchestre yo tangi ala na orchestre Adolphe donc musicien ya mutu azate non na lobi bongo parce que guerre na bino na wera oyebi que non dans l'état passé voilà il a guerre toi na guerre était diko demba kena epesa no show non toi na guerre était wana père na biso toi problème na été donc na biso pena donc les rois de la forêt toi na problème na mutu tout ça ndule to beta de musique polémique si la Cléboa impression les années encore une fois les plus. Ouais, merci. La moni m'embouza bien émission Samaritoko mais
mamu mingi place okei wana na pacha biso lingi so makambo wana te les padres parce que vraiment gagné bino les padres pekisaki bana na ye alobaki mes œuvres parlent vous comprenez donc misala ni yango moko ya les padres zoloba ezosala makambo so biso to loba nini misala loba bolali bo asuna actualité te circulation ma mezate ba production ezate à part les 14 oh ce que lingi ça ni to peut-être mardi jeudi to beti ndule 14 bato baki ndule batalaki ndule bato bazaka boye bataka podium mais public etina sima podium plein le place ezate debout donc quitte sili mais ça retia moi kopo eza soute baya ba etina podium tiku tukutinga na lagi na obeta nzenze baya ba telemi les padres ba moni Jésus donc ibilanga loyembo si osotanga makambo moko boye na ebite obike ndule sila obike na obima boye na kota na karo obike ba maillot jaune oyo obike mais obike ville les padres mystiques vena biso wana za mystère za mystique dans ce cas ligne père na de la forêt mais c'est exemple to so la kaka ya probité ouais jadi ko tanzima ya probité oyo yo mystique hein manyo so biso polémique binaro to boya en comparaison pe boy to sengi pardon bosangi de la forêt pardon ndebo finga to boy polémique biso to sala musala public nde a juger na terrain ici so yo na département na mino to yebi no ba pesim no mama na devoir o yebi Igo Senta pesim no devoir yo mezo ke za to solo la tanga yo tala mambuzo tanga on chante simple clavier sabo est-ce que mon clavier sabo na Congo de ba clavier sabo banana tangi Igo Senta autant nini obike olingo memanga ba côté moko mais les padres mystiques yo longo la elo Igo Senta pesa no devoir Igo Senta kata fumbwe clavieriste beta wana ya danser yo oyo ga ese o chaka matoi na yo oyo ga ba disque na biso est-ce que ça la preuve disque peut-être ba tout ba yo qui on en témoin bien mais ça la preuve démonstration en pleine émission o longo le loko wana o Igo Senta pesa bino devoir na longo la nini on a bête lo mo démonstration beta kuna ta yo bisanga beta makamu na yo kasi démonstration ya bino so ritinzela zagawa bana nguba kaka boy yosuka kaka oyo gite ba misi ba générique ba sala lorote et yoranité banan ba bimisi ba générique ba sala lorote o mon ko doki ba polémique mezo me masu na anglango kaka yo la dit contrôle te oyo bi esiko so lingo kende na biso wana toza sukunate on va da world ba so niveau la binote les padres moni héritage à Congo ba ve calé ba papa Madilu ba Lutumba on comprend héritage wana Odemba les padres zo avandi ça wana musique to betara oyo eyebani monde entier ba yebi que non rumba congolaise roi de la rumba congolaise c'est le padre Nika Boroni na papa social on comprend ce que yo ma biso na éviter tant au grand calé betara rumba tant au grand calé betara rumba tant na éviter na lobanini mais oui non on dit touche na yo par rapport à clavier na sentiment clavier j'allais dire clavier même ba Jean-Pierre Kunda son éminence ba otala biso ba Vicky Mbelani na kati ya Londres ba mama Emily Nzemba ya tous pepele ya Mbetolo ba tonto tia mona palace ya Nico Kola je dépend na ma vie petit na patron ça y est le london ngazabo aboira ka Fabrice Lolema ATM aux États-Unis ya oh mboka ba Evaris Abdallah ma vie bungisi wana ozwango Fabrice Lolema Fabrice Lolema aux États-Unis ATM Abdul Tonton Boma téléphone à quoi ici c'est bateau boy après ça est mabsoute et comme benga mokima dala Monine Azabo, les rois Lion Fortuné Massamba. Non, le bakou tout soit PCK numéro na les rois Lion Fortuné Massamba. Boakaye, les rois Lion Fortuné Massamba en foot à téléphone ou
Alors avant il y a un Johnny Pacha on sait là au côté ça biso suna moi loko mo ya suka parce que vous êtes clavériste ils a le roi soliste à l'embaro betate ils a le roi chanter à l'embaro embate moi loko mo ya suka pour permettre de chuter si vous eloko ça mikolo yo ba benga ngo liango na respect c'est comme si mama yelo na yoka kuna o eza biloko siga o ezo ya mikolo yo oluka kolia yango so babilia yango na respect bless créateur. Merci beaucoup. Lui, il s'appelle Santi Sente. Donc, Yenim Tassimima clavier, dans l'Enge Orchestre Affaire et Jet Set. Alors, Johnny Pacha, Tomo chité déjà vers la fin de l'émission. Vraiment, c'était vraiment le plaisir d'être ici. Ensemble, dans l'Enge Palais, il y a Babiso, dans une présence remarquable, il y a Notindombe de tous les temps, Bazana. Et puis, il y a Willy Moucheni Baotalayo. Mamé Miline Zemba, tous peuplés en béto le Baotalayo. Johnny Pacha, un chanteur, mais les lots à venir, il y a musique, Nabiso, Nengezo Kendele. Tout ça dans les bons où il y a beaucoup à faire encore dans la musique congolaise. Pour nous dans le bateau ça dans les bons, pour nous vraiment dans les bons. So mon tout, il y a mon musique, so au sérieux, il y a vraiment retour non. Tout le monde va misser belé babeti na investiture et prestation bon tant Félix a qui na publication et résultat na nenga bimi président son excellence Félix Tshisekedi ba musicien belé babeta na base ya limité mais bino voilà sélectionné qu'est-ce qui s'est passé les padres Zaki na kinité les padres Zalaki non oh ngana beta no resa ngo yuzu les padres Zaki na poto qui na otala ba colline qui na otala ba Mathias tala donc bana donc les padres sont responsables donc on va bêter ba responsable non le bibongo te na lo ba pour mamna na mamna biso na lo bela batute bakali et puis parce que bate belé pe babige non c'est moi loko mo boza pour na mboka faire Miki Mela déjà bien avant te Miki Mela pour ani asa mwana mboka okimani alela pe mboka patriote donc les padres na lenga mboka tala siko. Franchement, c'était le réel plaisir de les recevoir sur clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information. Un artiste émissaire, comme je vous avais promis que moi j'ai eu vraiment assisté à ma séance répétitive Nabango, un artiste mélancolique, un artiste musicien pondéré. Alors, Johnny Pacha, Babiloko, tout. Toroyo quand on a premier soin. Ouais, Babiloko, tout, quand on a premier soin. Eh, na sala plan, na fandi boya chanter. Ah, yo mo pe sala plan. Oh. Moi to yembeza suite to comme na suka po. To ko fanda to bandi yemba donc na ebité. Voilà to sala na prochaine émission ça exclusivité ko yemba ebele. Pardon, yo ko pene logo pardon to ko. Il a na soto tomba na pichumanga ya boss lady Herman en pauvre garçon. Yo ko chan o. Barakel. Ba confirmer onena maboko mangai mbanda tikazo mata e mati motema prince fataki obulaka ninyango na bolingo ya Michael Mole Johnny uwe mama Jires Mouchana na kati ya Chine na ebi ko sepeli Jires Mouchana na kati ya Chine au sepeli olinga bongoti. Merci à toi maître novice Biongo na kati ya France papa na Nouchka. Merci à toi son éminence Jean Pikunda. Merci beaucoup à toi Vicky Mbelani papa na Kimberly Mia ki Beverly na kati ya Londres wana tonto Tiamuna Palace merci beaucoup à toi maman Miline Zemba tous pepele ya Mbetolo ya Willy Mouché Nico Damboka. Merci beaucoup à toi. Alors Tommy pratiquement sur entretien na biso